Yo futa nyongo nanga Yo silisa bapasi nanga Ndenge nini ngai nanyo kwa masalela ngai ngolo na yo Eli laba sabatani Otika ngai te Tout le bien lelo yo bino ba musicien beaucoup ba politicien kwani Le koso ya mbongo mte sala bon oba ozo na musique ekokite parce que tu comprends des musiques ici des musiques ezana ngezande le koso ya mbongo ba comme en tout cas premièrement nzembo eza bien en tout cas mta komeli texte on a parce que nimte game ta komia ba komeli qu'est-ce qui prouve que ba komeli te ba raisonner biso nationalité to zana bon et mon eza polémique te mais eza bo solo actualité acoustique à jouer de temps oui nayoki yango bien mais bien na nayoki yango bien te ndenge nayoki li affaire ndenge nayoki li ya de oui to comme na sala suka biso na biso ko la ni je vais faire ti lelo ba ninga ba misala bon mais ya bi misala te analyse ni opposé nazala ngana idée ma yo inanga pamba yo inanga pamba carrière ça mabete ça te fo te yo inanga pamba parce que ça blog so c'est une vérité ole ka conseil wana asela ou asela te ayinyo mbala moko finio na ba porte mo ko kangela yo donc il est déjà si abongi azana nyo surtout conseil kana opesa ata na bato azana ba na sima. Oui, bonjour, on a l'internaute, nous sommes suivre Abisso na Congo Milolo et bienvenue dans votre émission Cours des Grands, une émission conçue et présentée par Marciano Mbiya, la kamikaze de la presse. Quand on a vu souvent que ce qui jet privé nanga et Kitty, il y a l'actualité jet privé nanga et Kitty à l'élo et pas Borsalino, on a dit que va internet mimota la kebo c'est l'année à trop parce que ex-musicien il y a Héritier Watanabe, ex-musicien il y a Juna Mumba Fulelo to sana to le bela pena parcours na ye pe album a se préparer na studio pe to solo là ba acoustique comme beta trop to monde le logique de tabeti makanisi ya ko pe ndenge le ba musicien ba comme ba politicien est-ce que musique so futa lisusu te to ndenge nini par là la permission ya cameraman nga le na singa fungo la caméra pour mon invité na biso bonjour Marcelino. Bonjour Marciano Mbiya. Comment ça va? Ouais tout douce. Yo futa nyongo nanga Yo silisa bapasi nanga Ndenge nini ngai nanyo kwa masalela ngai ngolo na yo Eli laba sabatani Otika ngai te Ah oui, il a dit que ça lui plaisir, il y a trop na Garcia à Kossi depuis Lyon, et ça lui est bien, et ça lui fait plaisir, il y a trop na Clara Kalombo, la crème des bandas, la salut aussi Franck Akifuka. Tout le bien, non, les loyaux. Bino ba musicien beaucoup ba politicien pour ani le koso ya mbongo mte sala bon oba ozo na musique ekokite parce que tu comprends des musiques ici des musiques ezana ngezande le koso ya mbongo ba comme na moni mwa basi parce que moi si mtatonda raté moi ça ko linga za na suki lo ba bina katsa nga suki pona tsaka su mesh te tona tsaka su kabelo te mais a aussi la rotonda te ma lo ba ke ai fi mbal na chéri soko sweka o yambalo ko sombinga ka model na tsena nga na mutu na otungiso sute mais lo bia otungiso sko e koti sko na misia mibali do le koso ya mbongo ba ozo na musique ezebele mais ba linga ba sona nzela ya politique par là msusu yo olobibo parce que ozuna nous chance te que ba kondimo ko ekolo ba sombi yo oloba en tout cas ce qui m'intéresse ngai étant que naza artiste et fils du pays ba benganga to zala to seka to lia ba kabelanga là ça va mais kokota na makambo na bango eza musala na yote yango nde siko nde za kenga na ko sala ngote na vinanga na sala te au salaté mais lelo to lobela pe no pe musique to zala juste to sala analyse musique eza la baisse hein. Oui, musique est la baisse premièrement tout est déjà dans Rosala qui va linga to beta en Europe et bon moi déjà musique et puis deuxièmement tout est sur Rosala piraté au gouvernement kota likamana tala kota ngota linga ko yo kangote et puis troisièmement confinement oyo mamba ya Covid-19 en tout cas est frappé vraiment partout dans le monde et frappé le somakas na musique na biso ya mboka donc to sanksi les trois ponanga. Et tout ça, c'est les trois wana néman tout qui tibiso mais ce qui est important et ça malam ming babiso borsalno ba grand frère nanga bandeko nanga ba petit frère o bazapi ba otia toujours que malgré mouvement wana tous ala toujours la page donc tous ala toujours donc c'est ça tout que non ka bon tout le belana no actualité yo za mission monene o embarka bien mutako contredire azate acoustique lelo yo ba mission so comme ça la ngoma apparemment avant banda mona neti eloko faire ça les impact te bazolo ba pe kazali international mais lelo tous les musiciens na mode acoustique international te affaire ngé comme ça nga na ibité ba ba na côté la mingi te aza jeune moko o asala musala na ebia
et puis koloba international tisa par rapport quoi parce que c'est dernier qui ndakati na Zingampu tina Madagascar ti partout même MC utana donc mboko eza na fleuve na baniamo benizo bambiso bazana kata fleuve ti bananja wana baningana wana donc ba bien rapper rythme musique ne donc c'est international aza international te c'est là bon ba bika azanga ba featuring na ba yeba na ba arkeli featuring yango te lobi kozala international featuring ezaka likambo vandi na kanisi net nga lelo na vai na kanisi kena leka na plateau ya Marciano Mbia la kamikaze tout seul des featuring eza des featuring siko tolo baté donc c'est to sala yango te c'est ngano to za international te na ebité c'est là ba tunde ba lobaka aza trop local musique nezo suka local par rapport à quoi parce que sala nzemo boye tout cheze abetango na Victoria ayeba fi wana pe côté ne batala ka batali bango c'est bon abeta asala ne ba featuring batunde balinge zala ndeni lokola ndeko na ngai ipupa fali le king asle abetaki na RKL il faut beka faire pe na RKL te mutu mtazana vision na ye mutu mtazana ba makambune na mutune ndingi ya pensaka donc c'est ça pour ngai ah oui tout le nom pe lelo yo album na yo na moment où ya confinement est-ce que okobimisango tozozela nanu nako bimisango mais eloko ezopose nga problème makasi parce que nazo travail sans producteur nasali banzembo na studio tous les 3 produits na niveau et son na ba propre fort na nga mona bato basunganga tel que maman Ariette Mukesa gloire de son nom autour du monde Abraham Luzolo Malongi donc bato batanga maboko na boss na sécurité sociale na sala on est fort na bango et maintenant pona bimisango feza na vidéo merci ndo ya minga na question tuninga naza na mbongo ya kosala clip te mais to yebi bien que banane bazali na fali pour bazala pe na maison de production ko Felomide pourquoi pas que ta porte kuna te ba soutenir makambo to kutana na kuneza na disona o bolo na télévision bino journaliste bato balobaka na nzela na makambo biso artiste to kenda vers ba maison to kutana na no dizo to kutana na ngo bino boyebi te bona ya liboso ya mibale ba calendrier na bango au moins na personne na kenda ko kana artiste te et ça la rappelle malamu te parce que vision na ngai ezake année OFC laté na boaka champion mawa na boaka emono vivant et au moment na kebona côté calendrier bazana 6 artistes okuta liboso bazana na tournage ba vidéo na ye na makambo na ye deuxième troisième quatrième cinquième sixième non ku ba comité et alors tonga na ya septième po bi mana nini donc c'est ça bilo ba donc ba omoni bilobelo enzela en tout cas bagbes kizenga ezate obiso artiste tokuta nango par là ce qui nga comprendre bien ba mes maisons ana et produisati c'est juste pour ça ka buzz na la TV oui nakolo ba pe bon parce que jusqu'à présent non na moni mateke o ezama ke mususu ba osana na bango mais ko benga make maison de production ninge to yoka ninge artiste na yebeli ninge artiste na yebeli en tout cas na limite za bongo mais ba calendrier na bango ezana ba to belé za charger ba ko kana ko bimisa bato te bazana ba calendrier na bango donc bazaka toujours wana baye bakangisi bango 20 40 55 mais comment on peut faire à Philippe Fio makasi et mani nani rebo et alors pourquoi pas tu as fait les choix donc on a été à produire bon et on a le bateau son ngana likambo moko na lingi nano na mekano lo gade na sali son na propre fort na ngai moko na bato ma partenaire ngai na sali ba fort na ngai moko ba yepe na vidéo leke to kenda na ba canal wana parce que ba calendrier za mulai on a lo beza bo eza vrai bo solo ba calendrier za mulai na bato wana donc nanga makamna okanisa na moment oyo bango ba okanisa na moment wana e ko bala na te même na libala so moni ba vandi bazami balé mais bazana ba esprit mon côté en tout cas faut ba kabwana. Par là, je profite pour saluer Tom Louba et à autres suivre Abisso. Je salue aussi Thierry Piocolo, Mambotenayo. Je fais des gros bisous à mon fils Faustino, l'amour des mamans. Je salue Héros dans l'ombre, César Elena, Mambotenayo, vraiment, Mambotenayo, Trona, Songongo, Bayoka Duler, quoi, et Selinga pour moi bien. Message d'Aro, Mambotenayo, Mambotenayo, Trona, Begandongo, le meilleur de tous les temps. Tout le bien en tant que musicien. Koyo Kanzimbuya, Bercy, moi, et salut, quoi. En tout cas, premièrement, Nzembo est bien. En tout cas, je commis les textes parce qu'il y a une limite que je commis. Qu'est-ce qui prouve que tu vas commettre? Tu as raisonnement et tu as raisonné aux Arabes. Et moi, les polémiques, tu as solo. Solo, c'est Marciano Mbia, et on a un loba. Naibi tête n'est fonctionne pas. Alors quand on a niveau de chanson, qu'on commence, on peut commencer mon aïebi. En tout cas, premièrement, bravo l'artiste parce que Asali Moussala Morizé est bien et accroché et simbi. Amisi pe baba vérité à Libanga. En tout cas, il y a un texte on les a forts et ça makasi. Ya mi balé mamna bango o ba wel na kati ya likamona bango nande konanga watana be na ebité mais na o ngana kotala libande ya masano na bango
azongiseli moto asalaki bolamu ya ebele vraiment yango te. Yango te na ndeni parce qu'on dit bien que la musique et marche chaka ceux qui album les a sur place ceux qui va voyager ça le moment qu'on voyage les transport les autres sponsor ba ça te vous t'aurais pas juger ça là non. Oui to yebi réalité mais bon ngano to yebi aza pene pene boss live et puis ngano to yebi malgré attention ba foot maté ba za na ba relation biso to sa musique biso to biso moko mais quand même ba relation mais kemke to za ngo ba songa biso keli tombo na kati ya Belgique wana donc ba songa biso bongo pourquoi pas yo beta na orchestre boss la vérité moto na timba za na ba patron et belé na kati ya orchestre na so hérité footité ba relation ba rolia et alors côté musu falata là parce que moni fatu na ba patcho RFI bakenda ba boloko wana wa makala wana na ebisi yo so muta bimisi yo kutu patcho RFI mana makasi ya ye moko na bandeko na ye famille na ye tel que babino et puis na respect na son excellence papa na biso membre ya famille na bino mona na mona banomaki na bosani voilà les voilà donc abimi na ba propre fort na ye moko mais alors ye muta bimisi na kati ya pasi boloko eza pasi non na kota tenga ko na linga ngote alors falata la tabola moana attention quand okenda ça libanga ça ba projet na ye carrière solo fala tikile ba générique wana bazala na ta wana so bimi après lomwe donc pour na monaki président était moi check on a statut na ye ya WhatsApp pour soutenir mais après quelques temps toki ke bercer à lomwe oui hein tant ataki yango je sais que na nane ba interview mo ye héritier alobe ke ataki yango pour relaxer bolamu na ye moté moni de tant que parent et tant que président ataki yango mais ayebaki na ye makambo nini o Bercy azo sala na maison production na ye ayebaki déjà oyo ka bat bazalaka na Bercy ba obenga ye na talaka interview mo abongo donc o ya sala ki ona ko tia ko poster yango na kati ya nini na ye ezaka juste ko laksa ke motema moni na zanango mais yango balobaka eloko mo bo so mutu o sala mabe a olakso bolamu keba keba parce que moi na bendition et ya mis place disons plus mingi pa na ye ke pa na yo tout le bien on peut le actualité acoustique à Jude de temps qu'est-ce qu'il y a bien oui na yo ki yango bien mais bien na yo ki yango bien te ndenge na yo keli ya ferré ndenge na yo keli ya duplique pomba en tout cas franchement mon frère duplique pomba tala émission oyoyo bravo donc ce va battre vote ceux qui déjà zali batala bien numéro 1 à part que l'on a le padre mais vrai acoustique même maintenant oh ya yemo referé il va déplique sérieux oui parce que il y a fait rigola aza moto ya yambo ya rosala likambo bat balandi mais eza oyo ya azala donc disons akendaki na studio bat baza mission ba comprendre faire akena na studio ayembi ba arranger ba bongisi ba son et puis abongisi jour oye aye ko sala clip n'était so comprendre donc ça dit aussi ce studio comme acoustique ne ba obenga ngwana live baba na baxi susu ba yesu mokonso ba sali susu vidéo mais depuis ezali acoustique live direct bazo zona micro ne ba filmer biso be pande na biso comme nani Lionel ningo filmer biso be direct mbala ma na table na son wana c'est différent de ngolo ba ke tomba lo ba acoustique live il faut ezala acoustique bazo beta non traité non mixé non clippé donc caméra eza wana ezwa live mbala ma na salite na ko kwa déplique na oninga déplique alors natali nyo surtout déplique nde kitoko mais mais bravo en tout cas faut vous féliciter de ming les padres parce que ene mta sali après sino ba mbongo na sima ba bambo sali na ba yekoti na ba compte na bino donc mais ya kotala ya jus d'été pas fort en tout cas dans la monika sali ka rapport à côté à la page mais et tenir et puis na nga musicien eza ngokaka donc ah ouais oui to comme na sona suka émission na biso yo ko ba ni lelo je vais bien ati lelo ba ninga ba misara album mais ya bi misara te analyse ni oposa nazala nga na idée ma yo inanga pamba carrière ça mabete ça te fond te inanga pamba parce que eza blog so c'est une vérité ole ka conseil wana asela ou asela te a union mbala moko finio na ba porte mo ko kangela yo donc il est déjà si abongi azana nyo surtout conseil kana opesa atala bato azana ba on a sima abmisira bomba evre ba lia na sima na on ne banda olia banda kala j'ai bien piana sultani moto na tembe de disons sultani motopamba donc talaka yo de ozano de yo mais tala bato azana ba on a sima ndé okoko robimisa po ba vivre même pena yo carrière na yo qui est toujours ya kalishi to consommer qui
badete be na boyo kota parce que na bonanga na monaka mo boye jibe mpia na zala capricier trop donc mambe ko bote belé donc moi na lo bananga mingi za te okana lo bia muki wana po pousser nga yango na ko lo bengo wana. Ah oui, tout comme ça na souke émission mais tellement on a aimé aux musiciens non linga oyemba moi quelque chose ça la bien na Jean-Luc Mukoko o palinga ko makasi akomelenga Jean-Luc Mukoko babuma moto na pétralité ambote ya trop na Rami Amisi na Clara de Bruxelles et Rogal ko ça bon plaisir. Lang 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 la kanga ke yo kozonge langa olandi no be mo solo ngai pe mo zwi e be la bolingo na biso to sala wana champion mawa so kyo ke no ye bake ngawa yo ne ko pona nga ko moni sangango champion mawa donc toza wana na champion mawa na aimons nous vivants et donc toza nango déjà wana donc ko ya kala mingité surtout aimons nous vivants de mutezoya donc na leli ya trop na sepeli makasi na pesi bambote belé na wilingongo na pesi bambote belé donc numéro nanga o ba kozonga ba soutenir nga ba memanga vraiment na za musique eza naturel bio sans bêtises et ko panzaka babo tete na salon parce que mikolegi na monaki ba kolo na biso ba sali musique au monde vandi ma koko ban kokololo bana bandeko belé mo mona ba vandi mona ba clip bandi kitoko son bien mais fi moi zo maman mona kata piscine ata string boys kizinga na terme alata maman ni balata ona et puis e kabule pesi et pesi e koti et pesi ba façade wana surtout ba pandouma raparatif. Mon ami, papa, c'est quoi là-bas? Et c'est ma fille, allez prendre pour moi quoi? Les gobelets là-bas, azo distrayer, mais ok, le panti bon, ils ont mambo tout le monde. Alors, on a la musique, ils ont naturel, bio, et qu'on panti à beauté, bon, soutenir un numéro, ils ont plus de 143, 89, 54, 85, 245. Plus de 143, 89, 54, 85, 245. Na pesi mbote na boss en sécurité sociale, moté maman Olga dit tout à l'heure. Na pesi sumbote na Bram Zolo Malong, mon petit que je l'aime beaucoup. Gloire à Solam à tour du monde. Et na bossani suto pesa mbote na Medio Sadiko, poto na poto. Oscar Boukassa Big Martial, le jeune boss millionnaire. Na pesi sumbote na Sorbonne Mobimba et Marciano Mbia, maman Ariette Moukessa, Maï Maïmona maman Maravilla la brésilienne. Et na pesi sumbote na Kelly Itomo na kata Belgique na mikili poto na poto donc tous avons merci d'ailleurs vraiment deux acquis disponibles dans les canaux d'émission là na bi que au petit numéro bato baza intéressé ba benga yo pour que ba soutenir yo financièrement par là je profite pour dire merci na Lionel Azaki na caméra pour nous filmer je dédie cette émission à Sele Koufi Azota la Marciano Mbia je fais des gros bisous à mon fils Faustino l'amour des mamans la joie des mamans ce que to ka bona maintenant linga to ka bona nzembo po ma fan na yo bazota la bayo kayo aux musiciens to ka bona na malibate quoi. Je dis merci na bato so batala kibiso pour s'abonner belé na Congo Milolo to ka bona biso na nzembo et ça la plaisir na César Ilenda et ça la fait bien na Begandongo le meilleur de tous les temps à suivre yalelo namoni konki est-ce que yoko zwata ya kolinganga ye kobeda bitide otomeseleki lokola tabana meme yotiki nga moko e yangiloje est-ce que on soba pas fit mobimba na yo yakokana na mama Thérèse la kyo je me sais Charlie 007 likamona yo na ibakate na banga kai loko nini pote na ebisa yo mon idole yo komisanga papier yo besoki na moni yo nzoto na ngelinga kaveti bilelo nakokanga motema na ebisa yo motema mwanga moponi yo motema moponaki yo ya solo veti bi mobali na linga mama to na boboto abimaka na mingi te kaka na ndako abengaka ngai tantine mwana maindombe nina monse wana ni boma bongolanga motema mokili échanger na pesi pe Michel Kelele bambote bongolanga motema mokili échanger tuberango basumu balimisa yo na nzambe sambela kama kasi papa tobota ye. Merci vraiment na tous qui disponible dans les canaux émission nanga je salue bienvenue et bio la motivation de Londres on a tout kutani bala sima to côté le je sais pas je te merci vraiment na bino qui capté et connecté na bon na Congo Milolo. Vous s'abonnez belé vraiment je salue José Yaye Azota la Marciano Mbia on a tout kutani bala sima ta na sujet vous sous na vous sous